Kombo ya Abanzoli na kombo ya Mvidele Mukulu Abankambwa na kombo ya Onya Shongo pe na kombo ya bakota nyonso o bakobeli bachaki mbelela kapo na ko talisangana o bosembwa likambo oye kobikisa bomoto na ngana yo butu pe na moi mukolo mwa lelo ezali mukolo ya sengo mukolo ya kotombola lokumu ya bakoko na biso na pasi nyonso bamonaki na eleko ya boumbu we ingelaki we itando ya mabele ya baindo ya mokili mobimba. Donc lelo toza na 98e édition ya kotombola lokumu ya Mvuluzi Kimbangu pona koyebisa mokili mobimba ete Mvuluzi Kimbangu aleki Yesu na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki Maome na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki Buddha na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki Moïse na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki Abraham na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki Eli na nguya, Mvuluzi Kimbangu aleki bakombo tu oyo batu mwindu bakoma kobetela tolo to pe bakombo oyo bamindele bayaki ko faire espérer biso ke yango nde mte kobikisa biso. Yango biso toye pona ko telemisa siko Kimbangu wana mokili mumba reconnaître ye eboya faux idéologie oyo evandi epa ya ba traître to bengi bango bakimbangiste to pe bakimbangu mbangu pamate bakoseli mobikisi makambo ebele kasi biso tobotami pona kosukisa mayele mabe o bango bazali na yango ko réduire vitesse ya démagogie nyonso bazotambola na yango de façon tous les peuples noirs à reconnaître Kimbangu comme Mvuluzi. Bakangaki ye na Mbanza Ngungwe, bakangaki ye pona kolongola boumbu, bakangaki ye pona bapasi esila bakangaki ye pona kobikisa baindo. Kimbangu atikaki bilaka Kongo, Kimbangu azalinde mobikisi ya baindo, Kimbangu azalinde motindami ya Nzakomba, Kimbangu azalinde mobikisi ya mokili. Anyo kwa maki pona kolongola baumbwe, anyo kwa maki pona kobikisa libota, anyo kwa maki pona kolakisa bosembo, anyo kwa maki pona kopesa boyebi. Kimbangu atikaki bilaka Kongo, Kimbangu azalinde mobikisi ya baindo, Kimbangu azalinde motindami ya baindo, Kimbangu azalinde motindami ya Nzakomba. Tondimela ndepo tobikisa mae, tondimela pona tobikisa mae, tondimela pona tolata bokasi tondimela pona kolongola boumbu. Kimbangu azalinde mobikisi ya mokili, Kimbangu azalinde mobikisi ya baindo. Tozo bandeke Kimbangu nde mobikisi ya baindo esengeli ngana yo tokanisaka mikolo nyonso oyo atikaki bilembo. Elingo bakeso tokomi na date oyo batiaki na tono na lutendele esengeli ngana yo to reconnaître yango pe tosalaka bafeti pona tosala ba ouverture ya bomoi na biso pe tokende na esika ye atikaki bilembo soki eza na lutendele toke tosala losambo. Yango biso tokutani na ye na nzela ya Koko Mangongele na 1995 a remettre biso balosambo ya chaque parcours ya ba souffrance nyonso oyo ya monaki na parcours to pe na tragédie ya 30 ans pona ngana yo bakoko na ye to pe bakitani na ye to bénéficier sikoyo na ba pouvoir to pe na ba revenu ya ba bolamu to pe na ba réussite nyonso oyo ye akokiselaki accomplissement ya mokano ya bakoko pamba te ye atindamaki na bakoko. Okwa bamindele bayaki batiaki bakoko na biso singa na kingo, bakoko bazongisaki lokumu mpa ya Nzakomba pe balobaki ete Nzakomba yo nde kokatela biso likambo oyo pamba te bolingo na biso ekomisi biso bazoba. Lokwa Nzakomba aza bolingo
atalaki ete bamindele bayaki na précipitation pe bayaki na hypocrisie nde apesaki su bakoko espoir ya kotinda siko mobikisi wana ayaki mpona atalisanga na yo bosembo ya likambo, atalisanga na yo logique des affaires nini oyo tosengeli totambola na yango mpona to se faire égal na tous les peuples du monde. Yango lelo tozolobela ye 98e édition, donc biso tokolanda bato ya kimbangiste te parce que lelo oyo baza na mateya ya koteya te. So kutana moto ya kimbangiste tuna ye le 3 octobre ebosalaka nini, le 13 septembre ebosalaka nini, mpo bango balatika badate ya kimbangu mais na système ya démagogie baza na ni prière ya kosala na mokolo wana siko boko bénéficier énergie nini, parce que baoyo bakosala losambo na chaque jour ya bilembo ya mobikisi bango nde mutu bakopénétre jusqu'au delà mpona baabsorbe bapuissance nyonso mobikisi atambolaki na yango mpona tobikisa sikoyo libota na biso pamba te ye anyokwamaki mpona kolongola nga na bowumbu depuis le 3 octobre 1921. mais so totali lelo tokomona bapublication ezali na bafacebook mpe bipai na bipai, topesi na matondo mingi na bandeko nyonso oyo bapibliaki kimbangu na mokolo ya lelo mpona kokanisa bakoko pamba te alobaki yango soki biso loposo moyindo tokoti na makanisa kokanisa bakoko na biso butu mpe moi na bajour férié na bango elingi kolobaki eza lokwa baclé de délivrance. seke mokolo ya lelo esengeli Congo mobimba mpe Afrique mobimba tosalaka feti oyo ya kokanisa pasi nini oyo bakoko bamonaki mpo bozala baministre, ya kokanisa pasi nini bakoko bamonaki mpo lelo Félix Tshisekedi okoma président, ya kokanisa pasi nini bakoko bamonaki mpo lelo bokoma bagénéral. donc soki bozaka na ignorance wana bokozala kaka faible derrière les autres, donc bokasi na bino etelemi ezozela bino bo reconnaître vérité. yango nde mute kolongola bino na démagogie, yango mute kolongola bino bozali su bapede te, yango mute kolongola bino bozali sous ordre ya baninga te, mais bomisalela sikoyo na lolenge ya kibomoto na bino mpona bo se faire égal face à tous les peuples du monde. donc biso lelo tolobela 98e édition tolobaki deja ke bakimbangiste baza na bulu yeke ya bapetite magie oyo bapapa diangenda basimbaki na Cartibiri na Angleterre le 6 juillet 1968. biso lobi ke bamagie wana ekokota biso te parce que toye kodestabilize force coloniale oyo evandi na église kimbangiste, parce que baminde solo leo bapesi makambo ya Noël balobelaka feti ya Père Noël, so babi makambo Abraham balobela makambo ya Abraham, mais bakimbangiste boza na mateya te, boyoka soni te, c'est le moment avant babamba bino mabanga, parce que bazoya kobamba bino mabanga ndenge papa diangenda mutu na soloka alakisaki bino na bavision magique na ye ntango abebisaki misala kimbangu akomprene ke baoyo bakoya nsima bakoya na logique des choses pe bakodétruire misala oyo eza na kati ya église kimbangiste, parce que eza misala ya kofaire ekele kimbangu lelo oyo génération eyebi susu valeur ya kimbangu te. lelo oyo génération ekomi kotia kimbangu tembe, ekomi nde kokumisa Yesu mingi koleka kimbangu. c'est ça notre souffrance. yango tolobaki ke tokobonga soki toekarte Yesu tozwi kimbangu totie sikoyo na ngwende kibokontinue toreconnaître eke ye nde mutu anyokwama mpo na nga na yo. mais soki tozo koignore tolobi ke oyo Yesu nde mutu anyokwama mpo na biso tokonyokwama ti tokondimake kimbangu nde mutu anyokwamaki mpo na biso. mwana ndombe bilandalanda ndombe bilandalanda mwana ndombe bikwenda kwenda ndombe bikwenda kwenda ngebebenga mpungu nzamba bikeko ngebebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngebepesa mpungu usonenene. mwana ndombe bilandalanda ndombe bilandalanda mwana ndombe bikwenda kwenda ndombe bikwenda kwenda ngebebenga mpungu nzamba bikeko ngebebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya ibwala pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene. donc nzembo tozoyembela bandombe to pe bato mwindo bakoma bakretien na bamusulman. okumisaki Mahomet lelo Kongo eza na pasi, wapi Mahomet na Yesu bokumisaki? bokumisaki baeli na Abraham na Jacob na Josué na Matthieu, batitre nyonso ya baeuropéenne, mais bozangi kokumisa bakoko na bino nzela eza te. bandana gouvernement congolais to pe gouvernement de l'Afrique tout entière tolobi ke makambo tu bosala ta bo forcer
soki bo respecter makambu ote eza na vérité ya kokangola ngana yo mpona to se retrouver na bolama bomoto na biso elingo bake tokotelenga na pasi ekosila te. Yango biso lobi ake tokutana na Mvulus Kimbangu na 1995 a remettre biso 444 000 livres o ba ben cahier de charge eza na continuité de programme sans limite. Kasi totali tokomona ete balosambo nyonso biso tozosala na kombo nzambe bakoko na biso esuki wana te eza na bakontinuité na yango. Par exemple losambo ya fete ya Congo oyo tosala wana eza toujours mpona koencadre biso na fonctionnement ya continuité, mais à la longue tokobakisa partie nango etikali nde tolobaka ke balosambo esili te mpo deuxième partie nango eza troisième partie nango eza ebele. Mais tozobimisa na ndambu par rapport ya programme oyo tozokobenga lokola ya makambo etali kelasi oyo bakoko bapesi biso. C'est que losambo ya le 3 et le 13 septembre eza na continuité nango par rapport ya oyo deya topesa. Losambo ya le 12 septembre eza na continuité na yango par rapport oyo deya topesa. Losambo ya le 3 octobre eza na continuité nango par rapport au topesa. Losambo ya le 12 octobre eza na continuité nango par rapport au topesa. Mais lelo eza mokolo ya réunification ya ba puissance nyonso oyo Mvulus Kimbangu atambolaki na yango yango tolobaki ezali nteke repas na yango toliaka plusieurs diversité ya nature. Et na kati ya plusieurs diversité ya nature tokolia biloko nyonso oyo nzambe asala mpona to absorber pouvoir ya babikolo nyonso tuto ya bakoko nyonso parce que Kimbangu wana ayaki na recommandation ya bakoko ya bikolo nyonso bango nde mutu basengaki a partir ya nzako ke pasi eleki pinzoli na biso etangi kausa yango na nzela ya moi na yo nde nzambe angelisa ye moi na ye na likolo oyo elataki lukongolo mpona kolakisa biso polele ete akozala na biso butu mpe moi. Seke lelo eza mokolo ya alliance. Alliance ya mokolo ya lelo eza alliance oyo nzambe bakoko na biso lakisaki grandeur na ye pa bakoko na biso elongo na Mvulus Kimbangu parce que balingi bakache liloba ya nzambe. Mais alliance ya lutendele eza siko alliance ya assurance totale ya mobimba ya bomoto ya bato mwindu wana mpe eza na losambo na yango. Mais lelo sikoyo tokosangisa tous les 4 prières parce que tolobaki ke fete ya le 12 septembre eza na prière nango, fete ya le 13 septembre eza na prière nango, fete ya le 3 octobre eza na prière nango, fete ya le 12 octobre eza na prière nango. Mais lelo siko tokobeta tous les 4 prières wana ensemble yango tolobaki ke bafete wana 4 prières nango tobenga yango prière de 4. Mais chaque date aza na signification na ye. Par exemple le 13 septembre toutaki koleka, le 12 septembre toutaki koleka mokolo oyo Kimbangu ayaki na deuxième fois na Bakongo. Le 3 octobre mokolo oyo alakisa ye makamu si devant conseil de guerre bomonaka ye na basoda batelemi na nsima mokongo na ye azalaki ye moko te parce que bakangaki ye na bato. Mais badossier wana tokodévelopper yango à la longue siko toluka nanu la personne de Kimbangu eyeba analogique non parce qu'il y a plusieurs démagogies oyo ezokotia bongo ya mutu mwindu na bulu yeke. Première démagogie c'est l'église kimbangiste. Donc siko toye kosukisa mayele mabe nyonso oyo bango bazalaki na yango. Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko ekotikala seko. Yango biso tolobi ke tobotami mpona kosukisa bato na mayele mabe. Seke makambo biso tozobomba tozozela mutu oyo akotia libaya na makambo ya bakoko oyo tozolobela nde akoyeba siko badimension. Yango bake tozoloba ndambu mais toza na bareserve parce que bareserve wana eza lokwa babombe oyo ezozela bato oyo bakotia tembe. Tozela mutu nyonso na débat oyo aza prêt akoleka. La ligne est ouverte pour tout le monde. Partout où yo kolinga, même na téléphone, tokosolola, même na des missions et des chaînes différentes, on est capable de répondre toutes questions du monde. Poser 16 740 000 questions. To répondre ya banda mokile banda jusqu'à nos jours.
Quand on lobby que total libre procès ou va tout balancer concernant Voulous Kimbangu, tout le monde est en démagogie parce que va falsifier nyons tout. Ba lobby Kimbangu a été arrêté dans Kamba, biso lobby ezali lokuta parce que Kimbangu avant d'aller dans Banza Sanda. Donc Kimbangu dans Outa na Kinshasa le 18 mars 1921 akenda Nkamba te akenda na Banza Sanda. Mate ane liboso ate yaga na Banza Sanda, ate yaga na Nkamba te. Voilà, première chose, c'est que les bateaux baillent, na tembe na yango, aleka, to discuter makambo, to expliquer, moki les Hollandais biso, ba comprendre ce qu'est vérité, parce que histoire Kimbangu wango, les gens va confusion belé dans biso, to botami comme ba responsable. Il y a vérité à Kimbangu, pour nous contredire moutounyo soit roya na lokuta. Donc on est prêt, to za contre moutouté. Moutoumou de toi goloba histoire Kimbangu, to robetele mabo parce que to za na posa valeur wana spirituel de l'homme noir et bana pour nous a délivré. Mais si on le bien on va dans le kuta, attends le bien on lobby na tongo, biso to sel vidéo to répondre. So pour cette vidéo face à face, to tout na to beta na to yeba na nyazolo ba bosolo. Ato bi ke Kimbangu tanga uta Kinshasa, bakanga na Nkamba te pour na lelo ba falsifier procès à conseil de guerre. Biso dans un vrai procès. Donc, vous présentez un bonjour pour nous sa différence. Il y a oh Kimbangu ça falsifié. Que bakanga Kimbangu na Nkamba, nzoka Kimbangu bakanga na Nkamba te, bakanga na Mbanza Sanda. Et na Mbanza Sanda ateyaka pendant 3 mois. Nde conseil de guerre ya Tiziville Mbanza Ngumba ndi ko menacer pe ko kangaye. Ti ndenge makambo wana memaki le 6 avril et na juin ti na le 9 septembre et le 13 septembre. Dans le procès, il y a un moment publié 4 faits. Pour nous relaxer, grandeur, il y a un Voulous Kimbangu. Dans le biso wana pour nous retomber le coup Kimbangu, butupe mo, il peut battre ce qui te reconnaissance. Il y a pas parcours nyoso ya tambola ki ndeto rolata nguya oyazaki na ngopoto se délivrer. Mais si tu as encore vide, l'énergie wana yondo ko telengana. Parce que muto lobela ngo azate église qui marisa lobela ngo ta lobela Yesu. Mais azolo bago ya église à Kimbangu. Bon, qu'est-ce qui prouve que bozo église à Kimbangu parce que kuna makambo bozo te bozo lobela Kimbangu te par exemple le journal lelo, il faut voter ya ba congolais ba yeba ke Kimbangu ba tchaki na prison mais ba mona ki makamu ici parce que abeta ki messa juge aussi mbata na kanda parce que ba sambisa ki na injustice. Babandé ko pekisa ye ko ya za droit côté ya te en plus ba condamné à mort. Pour ba isoler lilo ba nzamba ba ko kasi FC bango abi bozana droit ko condamner ngate bino nde po kanga bisaka ya binzambi ya ba protestant ya ba catholique ya nyonso boye ki nango za bo soto et ko détruire mutu mwindo à la longue bozonga na yango bisike utaki. Abango ba boni ki azate tifo ba bomba ye kasi mais c'est parce que 4 parties après ba yo ki lo kito ya kake. Et yokani likolo on sait mire pasuka ki na grandeur rapporte Kimbangu abimaki. Après na wesa mundele ke mutu mwindo akoma mundele akoma mutu mwindo na posote. Cela veut dire un bonjour mutu mwindo abandose la pe mundele et mutu mundele abandose la pe mutu mwindo. Parce que ce ko biso ne mto sa la kabango mais makambo lingo bongo na mundele pa bando katelo pelouse. Mundele pa bando fongo la porte ya lupango. Parce que tozo kende na dossier atolobi ke tokosambisa ba européenne parce que Afrique momba bako tomboka bako kanga ba porte ba mboka na bango exploitation aux aïsoute Maison Blanche ko kufa parce que ba travailleurs nyos ba sala na Maison Blanche ba salaire ba futa bango eza ba mbongo bazo yiba na Afrique ba travailleurs nyos bazo sala na ba entreprise ndenge na ndenge ya l'état na niveau France ba salaire ba futa bango eza ba mbongo ezo wuta na Afrique donc ko to kanga ba porte boye ba ke kuna ba ko grever kuna ekokoma milelo na milelo yango wana nde Kimbangu aprometaki na prophétie na ye alobaki ndenge bato bazokalkile lelo te ke ote 2021 mutu nyonso okangisa bisaka parce que ezali centenaire ya Kimbangu non tokote ya makambo wana na brutalité te prophétie ezaka déjà avant que biso tobotama ebandaka na depuis 1706 n'importe mama Kimpavita prophétie wana ezosaccomplir batu yepoka ba mama Kimpavita bazele prophétie mais eumelaki ba misu bakufaki mais ba misu pe ba comprenaki yango mais ngano siko ndem tozo kesko na accomplissement siko lokwa toke na accomplissement et sengeli tozala vigilant
pona ba chabiso sus na confusion tendenge ba chaki ba papa jange na confusion ba trahir kimbangu ba kose kimbangu makamuke azali motinda mi ya Yesu yango siko tolobi ke tobota mpona osambisa Yesu Yesu aza nguya te do ba kimangisa zo bo presbyter na kombo ya Yesu biso to esiko ko laksamino ke kimbangu aza plus ke Yesu lilo ba nzambe bomo aseko wa bakoko na biso ekotika la seko likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami ya nzamba bakoko likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami ya mvidi mukulu likambo ya bakoko botika kokosa ye ajali motindami kimbangu motindami ya nzambia mpungu kimbangu motindami ya mvidi mukulu kimbangu motindami ya onyashongo mvuluzi kimbangu yo oza motindami oza mobikisi mvuluzi ya loposo moyindo bilenge message baza batindami ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moyindo ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambia mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko mvidi mukulu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwizao mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na ba message kimbangu kakwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kilumbu kwiza mpe ba Kongo bana ni bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka bana ni bamona yo solo ndombe bamona yo yaike mwanzambe kembo bana ni bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo bana ni bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele bana ni bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka bana ni bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo bana ni bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo bana ni bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo makaka babanzila na mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambunu fulusu kemba nzambia mpungu kemba si wasolwa kemba mvidi mukulu kemba si wasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kembo onyachongo kemba si wasolwa. Dans le lot tozo sala 4 prières pour signifier mobimba ya ba parcours autolobi le 12 septembre, le 13 septembre, le 3 octobre na le 12 octobre metobandina na prière ou concerné mukolo lelo parce que toloba ke ba prière wanyo sous 4 oko sangsa ngo pe mbala moko sali na ngo misala ya ko délivrer makambo oyo za na ngo posa
donc nakosangisa losambo le 3 octobre na le 12 septembre nasambeli yango mbala moko donc eza bapouvoir parce que so nasambeli losambo le 3 octobre nakobénéficier force oyo Mvuluzi Kimbangu atravaillaki nango journée oyo le 3 octobre so nasambeli losambo le 13 septembre nakobénéficier pouvoir oyo Kimbangu atravaillaki nango le 13 septembre so nasambeli losambo ya le 12 septembre nakotravailler pouvoir oyo Mvuluzi ayaki nango na mbala mibale na etando ya Bakongo na 1887 so nasali prière ya le 12 septembre le 12 octobre nakobénéficier pouvoir oyo Mvuluzi Kimbangu atravaillaki na prison ya Kasapa puisque le 12 octobre eza mukolo oyo bakosaki Kimbangu akufaki kala mingi te tozoke tokobeta pe losambo nango mais lelo siko tokosambela tous les 4 prières wana po tolobi ke mukolo ya lelo lokwa Kimbangu alakisaki bilembo ya Yesu emonana te mais ya biso ezali na ba preuve à l'appui et sengeto ndimi la vérité wana po toza délivrer mais sur le gouvernement congolais azui ba site o tozolobela te esika tono eza alakisa yango na TV po mokili bando oyeba pe puissance ni bakoko na biso bazalaki na yango so basali yango te rien ne marchera bo ando bimisaka ba budget oyo e bando sel eloko moko te asko tozozela nde ke valeur ya mutu anyokwama po lelo bino boza bakonzi botia yango na likolo na mesa po bozwa nzela mais so bozo welaka na ndenge na bino baeuropéenne bando kosala bino boye bando konyokola bino boye tozoloba toyebi ke bozoyoka mpe bozomona biso mais esengeli bososola boyeba eloko nini biso tozoloba so bososoli yango te wana etali biso te parce que tobike makambo ya Nzambe mpungu ezali likolo ya mokili mobimba donc mutu moko te aleki yango nga naza président oza na se ya makambo oyo faut obéir oyo nga aza général oza na se ya makambo oyo faut obéir on a un lieutenant parce qu'avant yo comme lieutenant et dans mutu moko o asambaki na gouvernement colonial et wana kutu yo o s'attendait kite que un jour na kozala président de la république parce que tant comme président pourquoi besoin de respecter mutu angote to yebi ke bozo respecter mutu angote parce que bozo kene na influence ya bakimbangiste nzo ka baza ba très très bazo chabino toujours ne berere bazo me mamno mo ke fukamela eke ko eza na nkamba al tokoloka mboka parce que makambo ofukamelaki ekeko na nkamba ezoloka mboka Joseph Kabila akendaki afukamelaki ti lelo résultat eza te mais omona ke baza na mbongo oyo baexploitaki Joseph Kabila donc bango bazaka soki yo ye na trace ya Kimbangu bakozwa oyo bamemi oyo bafukumi so balongoli oyo basapatu bafukumi so liboso ya cercueil moko boye paf yo tikeli bango mbongo babénéficie na yango baolia yango na cadre ya famille mais bazo raisonner te ke bandimi mpe baza na pasi zoka Nzambe alingaki biso nyonso mokili mobimba nde apesaki moko na kati na biso makoki ya bilembo oyo ya koprésenter na kati ya mokili solo se solo Nzambe ya bakoko na biso Nzambe ya Mvuluzi Kimbangu Nzakomba tobeleli yo na bokasi ya likolo na nse pona kolongola biso kati na minyololo oyo ewumeli ntango molai bondeko oyo Nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela otongaki na bakoko bwa biso ezalaki ya kozongisela biso elikya ya mobimba ya manso tobungisaki tosengi nguya ya bizibeli nyonso mpona tozala na makasi ya kolonga momekano oyo ezali koya liboso Mvuluzi Kimbangu solo onyokwamaki mingi mpona biso na ntina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso zongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso pona toyamba nguya oyo Nzakomba pe bakoko bwa biso batondisaki na kati na yo mapamboli nyonso olobelaki pona bolamu ya mokili mobimba elata biso banso na mabota na biso na misala na biso na nzoto na biso mobimba pona kokangola na yango mokili mobimba pe tozongisa mokili na maboko ya Nzakomba pe bino bakoko bwa biso Mvuluzi Kimbangu solo lakisa bokasi ya mupepe ya peve ya Kongo pona kosikola biso pe kopetola biso oyo fongwelaki bizibeli manso makangamaki pona biso bakitaye na bino utambanza ngungu na ntina ya kotongela biso nzela ya bolamu ya kino suka te pona mokili mobimba Nzambe ya bakoko na biso Nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na kombo ya likunzi ya lobiko Mvuluzi Kimbangu mimonisa kati na biso pona totatola mobimba ya mobikisi na biso
pe tolata mobimba ya mobikisi na biso Mvuluzi Kimbangu pona tolata makasi ya kokanga bazabolo nyonso. Lelo ezali mukolo o bino bopesaki biso nzela ya koyamba bokasi ya Nzakomba pona tosala na yango misala ndenge na ndenge pona lobiko ya mokili mobimba. Mayele oyo bolobaki pona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale pe bwanya esopanela biso lokola mbula na likolo pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu. Topesi bino banso bakoko bwa biso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kofongola biso misu pona toyeba mokili mobimba. Bolakisa bokasi na bino liboso ya bazabolo nyonso bazali komilengela pona kosala biso mabe. Bolobaki yango pelele ete bokoza na biso elongo tango nyonso butu pe moi pona kosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso sima tango molai. Lokumu na bakoko na biso loposo moindo banyokwamaki tango molai pona ngana oyo tobikisa matina yango esengeli ngana oyo tokanisa pasi wana pona nzela na biso mafongo masolo pamba te bango nde ebandeli ya mokili. Donc wana tosali losambo ya le 3 octobre totondo pona Mvuluzi Kimbangu pamba te bilembo oyo alakisaki eluti mbeka kasi bazabolo balingi kondima yango te bazipi yango bakomi okumisa Yesu. Totondo iloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Tokoti na losambo ya le 13 septembre. Nzambe ya bakoko na biso Nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba pona nyonso ezonga ya sika na lolenge Nzakomba alingelaki ezala. Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya ole nkumu Nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo pona kochumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Nzambi pungutulendo ya mbanza velela atindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko. Tobeleli yo Mvuluzi Kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obikisa biso pe obimisa bokasi nyonso o bakoko bwa biso elongo na Nzakomba batondisaki na kati na yo pona kokata singa ya boumbu oyo eumeli tango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso elike ya mobimba ya bomoto bwa biso oyo tobungisaki pona Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya ole nkumu Nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo pona kochumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela tindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tango molai. Tobeleli yo Mvuluzi Kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko bwa biso elongo na Nzakomba batondisaki na kati na yo pona kokata singa ya boumbu oyo eumeli tango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso elike ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki. Mupepe na bino elata biso nzoto mobimba pona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema o babengi magie kindoki fetiche pe bokesene ya lolenge nyonso ezali kozongisa mokili sima pe manso oyo ezali kozongisa mokili sima. Topesi yo Mvuluzi Kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko bwa biso loposo moindo. Nzambe ya bakoko na biso otindaki Mvuluzi Kimbangu pona kolongola libota oyo kati na kotelengana pona biyano ya mikumba na biso emonana pona tosepela na Nzakomba elongo lokumu na Nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko bwa biso molakisama na banzela na biso nyonso na mabota na biso na misala na biso pe na manso obo moto na biso ekolukaka butu pe moi pona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya tango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo
mukolo oyo yo mvuluzi kimbangu lakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono pe na mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki mpona kosikola biso pe kopetola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso na nzakomba balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kati na yo olobaki yango pelele ete eleko na biso bilenge ya nkoto mibale ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Mvuluzi kimbangu solo olobaki yango pelele tokotondisa biso na manso pona tokokisa mokano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo na nse ya mabele pe bipai biso pona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango pelele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisa ya biso mobimba ya manso tobungisaki pe ekotelengana te kasi ekokokisela biso mokano na nzakomba. Tobeleli mupepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili oyo tozali moyimwa lelo. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaki kati na bino. Topesi nzakomba matondo mingi lolenge yakelaki bino bakoko bwa biso pona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi etumba biyema magie, bokasi na sanza ezongisela biso bolingo yebandela mokili, bokasi na minzoto efongola biso misu pona tomona musika, bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba nini toyela kosala na kati ya mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Totondo tokoti na losambo ya le 13 septembre tokoti na le 12 septembre esko tokoti na le 13 septembre. Nzambe ya bakoko na biso nzapa yepowa maweja nangila chemaunga mbunga tobeleli yo na kombo ya mvuluzi kimbangu omilakisa kati na biso lolengo milakisaki na kati na bakoko na biso pona kobikisa bango liboso ya momekano nyonso elutaki na eleko ya boumbu na bango. Mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na nguya ya nzakomba na ntina ete otondisa biso na bokasi oyo nzakomba apesaki kati na yo pona kobikisa biso liboso ya mikakatano ya lolenge nyonso. Mvuluzi kimbangu solo onyokwamaki mingi pona biso pona kozongisela biso elikia ya solo kati na bondeko oyo botongaki na nzambi mpungutulendo ya mbanza belela pona kozongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki. Zinga biso na mupepe ya peve ya Kongo pona misu na biso mafongwa masolo na ntina ete tokundola mabomba ami oyo ekopesa biso bokasi ya kokokisa mokano ya bolamu oyo bolukelaki biso pona tosepela na nzakomba elongo. Pasi na yo nde eyano ya lobiko na biso bakitaye na bino. Olobaki yango pelele ete okoza na biso elongo pona kopesa biso nzela ya kokutana na bakoko bwa biso pona tozwa makoki manso ya mokili mobimba. Lotomo ya bokasi wana elata biso nzoto mobimba liboso pe sima ya mokongo pona kotalisa biso nzela ya solo o bino bakoko bwa biso botambolaki na yango pona totonga mokili mwa sika na mobimba ya makanisi na bino bakoko bwa biso oyo epesameli bino na nzakomba pe na mobimba ya makanisi na biso bakitaye na bino oyo epesameli biso na nzakomba. Mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezinga biso kati na londende mapata bilembo nyonso ya likolo na nse pona kozongisela biso
manso oto bungisaki. Ilo banamino ezali nguya ya kolongola biso kati na boumbu eumeli tango molai totondo. Et pour nous sa quatrième prière na biso tozwi prière ya le 12 octobre. Nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu onyashongo nyamolo ibanza nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela. Tobeleli yo na nzela ya bizibelimine o ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba pona nyonso ezonga ya sika na lolenge nzakomba lingela kezala. Mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo pona kotumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Iloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba. Oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswai na Kongo nzala na libumu. Nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela atindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tango molai. Tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya aba pe ya bambuta za bantu. Obimisa bokasi nyonso o bakoko bwa biso elongo na nzakomba batondisaki na kati na yo pona kokata singa ya boumbu o eumeli tango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso manso o tobungisaki. Elingi kolobake mukolo mwa lelo ezali mukolo ya mvuluzi kimbangu totondo pona nzakomba pe bakoko bwa biso banso na mukolo mwa lelo na tina ete basongisela biso mobimba ya manso o tobungisaki pamba te balobaki yango po ele ete soki tokanisi bango nde bakopesa biso makoki ebele. Yango tolobaki ete tozana balosambo ebele oyo biso tobanda kosala pona to bénéficier revenu ya mobimba ya baparcours nyonso o bakoko na biso basalaki eso ngana tondimeli nde tobanda kolata bokasi wana ebanda kofongwa misu na ngana yo ebanda tondisa biso na bwanya na maele pona tokokisa mokano ya manso o tobungisaki totondo. Totondi pona mvuluzi kimbangu likunzi ya lobiko na biso loposo moindo totondo. Ezali esengo mingi pona mukolo mwa lelo mukolo ya nzakomba mukolo ya bakoko mukolo bakoko banyoko mai pona ngana yo kasi ngana o tolingi kondimela yango te towangani bakoko tolobi o te bazaki na nguya te Yesu aleki bango na nguya. Nango bakoko bazwa na fimbo kekele pona kolakisa ke batu nyonso o bazipi bakoko na biso loposo moindo bakotelengana bawelaki ba succès ya mbangu kasi lelo bazangi losambo osala bawelaki mateya ya Bible lelo mutu mwindo abaye deja Bible lelo mutu mwindo akomi kote ya Bible na ndenge naye. Donc eza deja limite ya mensonge parce que mvuluzi kimbangu nde mtatika ebilaka na ye lobayi ke tangu batu mwindo bakokota na makambo bino bamindele bozwela bango bakovanda bavandi après bakotelemela bino et tango bango bakotelemela bino bokotelengana parce que Bible mutu akotala ngo histoire kozala te batu siko baluka balobela mvuluzi kimbangu batu baluka balobela koko bandundu batu baluka balobela koko otobenga chikapa batu balinga balobela koko sankuru batu balinga balobela koko manyema koko kindu koko butembo. Siko toye siko poto bato kobeta sikoyo masolo ya bakoko na ngana opona tobikisama. Donc pona mukolo lelo losambo asuka parce que toza en charge mingi te losambo ya le 12 octobre to clôturer na yango soki to sisi manaka na biso o tozali na yango mais mukolo lelo ezali mukolo yesengo mukolo oyo mwana loposo moyindo nyonso bando kovanda pona kotalaka kokanisa paso elekaka mukolo lelo batiaki bakoko minyololo singana kingo pinzoli na bango matangaki kasi batikaki maloba pona lobiko ya ngana yo siko ngana oso tososoli yango te pasi bando kolanda biso ata to forcer rien ne marchera.
Donc toujours promettre le gouvernement congolais que basala rapidement ya kozwa makambo ko proclamer yango na programme ya Congo pe na programme ya Afrique pour na bazwa ouverture. Mais so ba tembe rien ne marchera ba kotelengana peuple a ko chasser bino e ba misu ba koya ba misu zo so ba boyi ko cha makambo li ko na mesa ba ko chasser bango mais le kwa bilaka kimbango ezali na détermination na yango ça veut dire to tika na rythme teke oyaye ba chasser te. Ce qui a la kaki qui est konza politique bakoya c'est que ils na nombre moko déterminé après nombre wana ba homme sous bakoya bako telema mundele pe bakoyi c'est vérité ba o baza ba marionnette bakotika la peka bongo peuple bando chasser bango mais bakonza solo o bakoya na liloba ya nguya o baloba ke bakomemela biso monde de vie bako décider pour na peuple ba web européen qui à partir d'aujourd'hui biso do ya sur luka décision pas na bino te parce que biso pe toza lokwa bino biso mo to ndo kozwa décision na ndenge na biso wande sko to komi égal mais makamwa so na bomoni ngo salamité elingo loba que tisiko il y a toujours l'injustice il y a toujours la colonisation qui se développe mais ça change de forme le quoi ce que changer ba forme ngana sko photo na maela koyeba ba forme na ngonyo supo na eme makabiso na bulu yekete donc mukolo lelo ezali mukolo ya assurance ya otozo benga lokwa ya alliance ya nzambi mpungutule nzambanza velela pe bakoko na biso po na ngana yo to sosola bolamu na ye na kati na biso bato lelo donc to bikeza différent na alliance alutendele po alliance alutendele za sko assurance o mvulusi kimbanga démontrer ki na kombo nza komba po na bayindo nyonso mais asiko to lobi keza mukolo ya alliance oyo bakoko na biso batongaki babinza komba lokola biso to kangamaki na bolingo yo pesa biso ya kombo no to yambi ba mindele bango ba yenzo ka bazalaki na hypocrisie babalukeli biso bakomisi biso ba esclave to tiki nyonso na maboko na yo kata makambo o parce que so biso to bitwa ndo kata yango e kozala terrible ba kozala na kimia te donc yo mo kata makambo dans alliance wana nde batongaki e bandaki na mukolo ya lelo le 3 octobre parce que ba rasiraki mvulus kimbang pona alembate abangate mais abanda sikoyo kwa take ba mindele alaki na munduki te ba omba na minduki mais abundaki na bato minduki alongaki bango bakangaki ye na mbanzangungwe bakangaki ye pona kolongola boumbu bakangaki ye pona bapasi esila bakangaki ye pona ngana yo tobika Kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo Kimbangwa zalinde motindami yanza komba Anyo kwa makipo na kolongola boumbwe Anyo kwa makipo na kobikisa libota Anyo kwa makipo na kotombola baindo Anyo kwa makipo na kobikisa mokili Kimbangwa tika kibila kae Kongo Kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo Kimbangwa zalinde motindami yanza komba tolobi Kimbangwa za motindami ya Yezu te bato wazo kosa ko Kimbangwa za motindami ya Yezu faut se faire taire parce que bana Kimbangu siko véritable babotami bakotiki la bien spacité bo publier démagogie donc biso ba véritable Kimbangu toye tokoki kotikela bato démagogie nzela te oto benga église kimbangiste bakosaka peuple na biso yango siko to apparaître pona biso na bango siko to discuter mokili nde eza témoin ekotala banani oyo bazokobeta histoire ya Kimbangu véritable parce que bakimbangiste baza na losambo ya Kimbangu te kuna baza na losambo kaka ya bakombo ya tata pe ya mwana pe limo mosandu wana eza makambo oyo babelge balakisa papa Diangenda na Lulabour na Katanga na 1950 Quand on dit que mukolo ya lelo ezali mukolo ya réunification ya babokasi nyonso on voulus Kimbangu azalaki na yango oyo ekopesa biso nzela pona to kundola bolamu ya bomoto na biso yango moni to sali 4 losambo donc to sali na 3 to clôturer 4e na fin par rapport ya charge mais to sali ka explication pona to comprendre que ata mukolo ya lelo te ata mukolo ya lobi ba losambo oyo eza ba losambo ba ko délivrer biso so za ba problème so sali ka losambo oyo avec otozo benga lokwa croyance na yo vis-à-vis ya kondimela ke Kimbangu aza mobikisi au moins que makamno te ba ko za délivrer mais so sali yango na tâtonnement au bénéficier le côté parce que ya lo ba ka biso to ndima bosolo oyo ya salaki ata bakangi osinga na kingo balimba bomo babi Ese Kimbangu azana na motinda me Yesu soko ndi motinda me Yesu tomba obomo kufi
mais so autant ba chosinga na kingo ba chomunduki liboso no babiki mbango azanani obite kimbango aza mutini na mia Yesu te so babeti masasi ekale munduki ana ekale betate. Donc il y a zaka mutu azoko défendre batu o bazo tambola na vérité ya kombo na nzakomba. Donc to bike mukolo lelo eza mukolo ya réunification. To pe mukolo ko sangisa babokasi nyonso on vulus kimbango asalela ki misala pona kopesa biso nzela tokutana na bolamu bomoto na biso. Mukolo lelo eza mukolo ya assurance ya bomo inangana yo loposo moyindo mokili mobimba. Pamba te mvulus kimbangu ayaki na kati na biso pona kosikola biso so tondimeli nde tobikisami. Mais so to chetembe to isolé ye to komi kokumisa Yesu, notre route sera bloquée parce bando bakisama butu pe moi. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya kondimela mobimba ya nzakomba kati na mvulus kimbangu pona tokangola mana manso pe tolata mobimba ya bokasi nyonso bakoko bwa biso bazalaki na yango. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya mupepe ya PV ya Congo. Elakisaki bilembo kuna na etando ya Mbanza Ngungu lelo babenga Antisville. Ezali mukolo ya kosikolama pe mukolo ya kolongola surcharge ya boumbu. To ba dire ba mindele ba yaka na mbauti na mboka na bango ba yeba tike biso surcharge to ndimela Yesu. Donc tant que Africa zo ndimela Yesu eza surcharge, eza punition. Ndele mta simbiso po telenganaka o vivre kana divacation. Mais ce que mukolo ya lelo eza mukolo o kimbangu apesaki mutu mwindu assurance vito. Apesi mutu mwindu assurance ya vie. Alakisi mutu mwindu ke esengeli nde to ndimela Nzambe mpungulo biko na biso eza na nzela na ye kaso to ndimeli bapaya malgré besoin na fimbu ya colonisation et ko faire souffrir biso autant des années. Yango lelo to nyokwami 512 ans. Yezo mukolo ya lelo eza mukolo ya mupepe vers Congo. Mukolo ya kosikolama pe mukolo ya kolongola surcharge ya boumbu donc so lingo longa ba surcharge ya makambu na yo beta losambo wana le 3 octobre. Ata date wana eza le 3 octobre était prière au tolobi ya le 3 octobre et le 12 septembre eza ba prière to andosa nango chaque jour oyo lingi. So mono na mikakatano na makambu ya vi na yo bimisa losambo wana loba kimbangu ya solo nyoko mai pona biso Nzambe mpungwa tinda kyo pona biso na beleli yo olakisa nguya oyo zaki na ngwa travers Nzambe mpungu ko cha Yesu te so che Yesu ba mo losambo ne kwei na mai yo ndelo baka ke mvulus kimbangu ya solo na ndimi ko za mobiki sinanga bikisanga ndenge olakisa ki makamu isi ya kombo na Nzambe liboso na bamindele na 1921 dans na plusieurs maloba oyo mutu mwindo akoyeko se soumettre na yango to akoyeko exposer devant mobiki sinaye. Yango nde maloba ya ba délivrance. Yango to bika ba prière nyonso esuki boete ezana ba continuité nango de onako sangisa 3 losambo mbalamo 4 losambo esanga 4 force. So be na sangisi kombo Nzambe ata 20 kombo Nzambe na minoko mboka na biso eza ba pouvoir pona ko sambela te na lobi Nzambe mpungu nza komba akonga mongali mvidi mukulu na tangi kombo Nzambe 10 na mbalamo eza pe prière. Et ko délivrer na likambo o ezoya par exemple na otambola événement mo be accident lingoya na koyemba mbuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima donc kimbangu okangama kipo na biso to bikisama mukolo mo ekokisama passion nyonso ekosila. Ça veut dire devant tout obstacle na kuta nango yende mutaza assurance ya vie nanga pe ya vie na biso nyonso ba indo mokili mobimba mais lokwa tokota na ignorance tokotelenga na tito reconnaître yazo zela biso to baka vérité ya misanyo so ya la kisaki pona tozwa pe nyonso oyo ya ilakinga nao. Ato bi mukolo lelo eza mukolo mupepe pe Congo mukolo ya ko sikolama pe mukolo ya kolongola ba surcharge. Donc mukolo lelo kimonga pesa biso assurance que so to se décider to komisi Yesu mingi 2019 année azo sa elo monter ba commenter mais ce que tozo ke poto longola surcharge wana parce que mutu mwindo Afrique mobimba o comprendre que Yesu asala rien ezaki mensonge et akobwat sa masolo wana nyonso akoluka sikoyo elongi ya mobiki si na epo na misu na efongwama a comprendre réalité nini obo moto na e yaki kosala na kati ya mokili. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya kotombola lokumu ya mvulusi kimbangu likolo na nyonso pona to bikisama na mobimba ya muboto na biso pe na makamu nyonso oyo bomoto na biso kolukaka butu pe moi. Repa ya lelo ezali diversité ya ba nature pona kolata bokasi ya bikolo nyonso tolobaka
la plupart ya bafeti ya mvulusi kimbangu toliaka badiversité ya banati parce que kimbangu wana ayaki na pouvoir ya bakoko ya bikolo nyonso mpona kobikisa nga nayo yango totie repas ya feti na ye nyonso il faut toliaka nde badiversité ya banati mpo torenforce nzoto na biso elata bokasi ya 449 tribu mpona tozala na mobimba ya kimbangu mpe totambola na nzambe mpungu elongo. Mokolo ya lelo ezali mokolo ya bendele ya elonga ya bakoko na biso pamba te misisa oyo mvulusi kimbangu apikaki yango nde continuité ya misala oyo biso bakitani na bango toye koaccomplir. Donc soki lelo bato bawanga yango kimbangu asala eloko te, kimbangu baboma kimbangu te yakufaka te. Abuni na bato ya minduki pendant 1921 30 ta bakangaka ye bakatake mike mike akufaka te. Donc aleki yesu boko compare te boko kosa biso mokolo moko te. Yasko biso to bote po tia tembe na makambo wana. To discuter ce qu'on a bino mokili nde mte kokata makambo. Parce que domoni ke ba gouvernement etambola na ba tripotage, etambola na ba coterie. Ezo zwa kaka protection ya bato baza na bambongo, mais bato baza babola ba gouvernement ezokengela bango malamu te. Yasko biso to yesu ko to tia vérité wana kimbangu mpona Congo mobimba ekangolama. Parce que tout le monde déjà que bato kimbangiste basali masolo ya fraude bakezwa cercueil na Lubumbashi, cercueil wana euti na Belgique, cercueil wana eza na numéro 903. Cercueil obomona na nkamba numéro matricule nango eza 903. Ngazala te to bazwa cercueil wana. Mais ba fabriquer film mais balobi o papa diange na chumola ki cercueil wana tonga kena ko zwango na 58 à 59. OK, eza mensonge wana eza film mais fabriqué. Parce que cercueil bakunde eza na sama belé na 1951, bino boke chumolango après 7 ans, cercueil zana ya sika. Bota cercueil wana ezaka na nkamba, bon mona cercueil zana nu ya sika. Parce que cercueil ezali 7 ans na sama belé, ezana ya sika bongo. Et un mensonge, lorsque tu dis que tu pour nato suksa makambo nyonso, cercueil il faut ebima na stade des martyrs. To fongola to la sabino que c'est pas le corps de Kimbangu qui se trouve là dedans. C'est une démagogie ou ezali fabriquée par des Européens parce que ba que ceux qui ba sali Kimbangu yeke ko ba pesi batu mwindu ba ndo ko esambela Kimbangu wane ke ko ale force na bango ko kita parce que bokoti na mysticologie. Est-ce qu'il faut longola ba cercueil tout eza na nkamba eza na importance te parce que papa diange na nguya te azane musai na nzambe te lelo ba tie cercueil ne kuna to ebite lo sambo ni basala hakuna. Bon lo sambo bo sabuna yemo kuta zaki na mokili awa azui solution en Congo te. Siko bokundi bo tie siko batu bakenda ko sambela kai ba o bénéficier ni ba o bénéficier ka mbila kel mabeti. Parce que azaki magicien. Un magicien azana droit te batu bakenda ko sambela ai. Dialungana aibi ni makamwa nzambe. A bénéficier ka honneur na sima ya diangenda bakomo benge papa kulutu. Ali bandi binyoso kimbangiste bakomo fuka me na dialungana na bakisolokele na lelo ndenge tikali pa ya bana na bango. Wa nipo diangenda ko teda na démagogie, ba mindele mutu bakotake na circuit na mebiso sko to yeko détruire misala wanyo subo salaki depuis 1952, depuis le 6 mois 1968 jusqu'à nos jours parce que alobaki na bino déjà que basali ya tata bazali banda mukolo bakoyawa bakobamba bino mabanga. Mais ce que tu as dit dans le centre d'accueil, vous comprenez la prophétie n'a été. Ça veut dire que vous avez dit que vous comprenez quitter. Mais vous comprenez que vous faire comprendre parce que tant que vous avez dit dans le centre d'accueil, et c'est que vous avez yambaye. Vous voyez si c'est bon, moi na oye exposer les biso makam oye na. So ka exposer les bino après vous tourner moi est-ce que tu sala ni poto luka ba solution. Ya ko maîtriser moto o ekoka ko pela liboso mais le quoi besoin ba solution wana tesko moto ezo la bino bozanga na moyen ko résoudre ngo mais ba ko bamba bino mabanga mais tentikali mukie so boza bata maele bokondi ma remise et reprise mais so bobo remise et reprise mo kilinde ko kanga bino parce que biso tozo sangana awa to la bino 16 000 personnes pour vous identifier pour na bopé sa justification. Pour n'avoir fait sa biso bilan ma bonzanyo so bobanda kozwa depuis 1968 l'église Kimbangiste salama ti lelo bosai na ngoni. Bosaka batapage wa kende poto, bokazi so boke poto nde yangwana nde bénédiction nzambe. Koke poto eza voyage comme tout le monde. Wana ezali nde boza ba petit esclave, bozo vivre na ba complexe parce que ba papa mino bando banga ba mindele. Depuis époque coloniale, yango batiki bino toujours na mode de vie wana ya complexe.
ya kuanvia kapoto asiko biso to anvia poto te abiso bika kimbangu nde mvuluzi donc le quoi to komi ko comprendre mobimba bo moto na biso elingo ba ke to za ba complexer ba ninga te mais to ko se faire justice devant tout le peuple du monde pour na relaxa ke so yo elinga Jésus na biso ah yo zo elinga Jésus est Jésus ba chaye na cavacide Jésus ba chaye na cavacide te même mvuluzi ki ma ba chaye na cavacide 3 mois akufa gate ayemba kana kati Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza Vuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo babindele baye bafongola cavacide batabo Kimbangu plein de santé bopesa ke biloko te des fois bapesa ke biloko bache ba poison mais ba omone toujours santé siko yezu asala ta boloko moko te siko muto yezu kuta asala ta boloko moko te bobetika lisone mbangu ote bakangaki bache na croix après 3 jours asekwi mais boke na Golgotha boke luka matrace ya yezu ça nous concerne pas biso to le bende mutu o asali bilembo pendant 30 ans et bilembo na ti lelo sa place tout aller kaka tikela biso bilembo pona to ya kosambisa dossier nae donc pour le moment le dossier Kimbangu c'est nous les responsables ce n'est pas l'église kimbangiste. Je confirme ça, Penazo confirmer devant tout le monde. Que le dossier de Kimbangu, ce n'est plus l'église kimbangiste parce que, par la démagogie, tu es déraciner bango. Tu es déloger bango. Donc, ils sont des propriétaires, il y a dossier Kimbangu. Pour te éclairer, bino encore de nouveau pour comprendre que, et c'est un de tout le bel mukolo makambu. Parce que tu as kokumisa Yesu na place à Kimbangu. Parce que si tu as kokumisa Yesu na place à Kimbangu, tu as toujours na torture et la souffrance. Yango mon tozo nyoko mapo toliko ndima mutu asala makambu te Kimbangu ya nyoko ani asekwi plusieurs fois église Kimbangu sa te yango te peuple congolais yebi yango te africain nyonso yebi Kimbangu te mais au moins na Kimbangu déjà bat bazo lobela ye na ba internet na désordre parce que mutu mtasali découverte na ndenge ne muso avanda na ba belge a découvrir dossier mo pa ba belge kuna Kimbangu asala ka boy ye pas publier on na ndenge na ye aza penda na ba source d'information te ndambo ka yazwaki a publier. Ndenge papa qui a sumba na 1947 na Lubumbashi azaki domestique ya administrateur belge aiba ki prophétie oh lelo ezo se propager ko Kimbangu aloba 4e président o batu ba gangia wa 4e président mais bomoni siko lelo yo makamo 4e président sil pour explication suki wana ba pesa continuité exacte ouais makamo Kimbangu bima pesa continuité parce que to longwe déjà na 4e to komi na 5e même si ba falsification eza kuna wena nzambe bakosaka ete ndama ko tchali kamwana za nzela na opo batu nyonso ba se retrouver même chose za mutu mabe ndama ko tchali kamwana nzela mutu malamu pona bolamu ebo ebakisama akocha pe makambo ebima na nzela na yo mutu mabe. Mais l'ingol bateka aza na kati na yo te aboyinde toza mabe pamba te to kobungisa mobimba na ye na kati na biso anto bike biso toza kaka likambo ya cercueil il faut ebima to kolemba te to ando esaka kimbangiste bana pe bando kobotama ba okutaka dossier OK cercueil eza na nkamba eza Kimbangu te il faut to vérifier ngo ti gouvernement congolais to pe ba gouvernement ba ondimela biso ke to tchaki tembe mais rien ne marche atoke vérifier na cercueil. Et cercueil ekobima na nkamba mukolo wana nde obomoni bakokanga bakianga nyonso oyo bazo s'autoproclamer na moyibi ba papa na bango bakosa ba congolais ke bango bakomi ba nzambe nzoka nzambe azaka na ba garde corps te bo yo za nzambe okomi na ba militaire bazo kengelo pourquoi ozo bangani yo na pouvoir ya nzambe oza de nzambe oza ba puissance nyonso ata ba kotele okimanga ata mwana ba garde corps te siko bino bota mwana kombo Kimbangu ya moniato ale bozwi mbongo na kombo na ye bosali ba politique moko ya syncrétisme bokomi na ba garde corps tozwa ko déloger bino na loba ngo chaque fois message on atindaka pa na bino bakiangani bandimangimangiste tomona bango te po wana baza be ticket obino bo manipuler biso nde toyende ko kangane bino ba chef spirituel na bango parce que boza ba chef spirituel na biso te mais toye aussi sans démagogie o bo parcourir nango tamulai jusqu'à présent bo bungisi mutu mwindu nzela pe bo sali en sorte que mutu mwindu azala récompenser te vis-à-vis ya bolamu misala nyonso o Kimbangu asalaki bokangi yango na famille moko boye fabriquer kuna na bakongo yango toyoyela bino fimbu ya kekele mpona ko déloger makambo tu kolakisa bino ke nkambe eza Jérusalem te
wana eza complexe ya papa Diangenda akendaki kozwa kombo batu donc Congo bakokomisa ngo Israël te bon yo papa Diangenda kozwa kombo mo na Israël kuna Jérusalem yo biteke Jérusalem bawelela ngo tala siko kombo libabe okozwa kuna na Israël Jérusalem oyo kobatiza ngo na nkamba lelo famille no ezopotana bakabwani bazowelana kasi kombo ya Jérusalem eza bato bawelana ka babola bana botikaki Diangenda tiki bana nao jalunga na tiki bana kisoyoka tiki bana ne bakomo wela sikoyo biloko ya peuple ya bandimi wana eza en sensité bino wela ngo pourquoi bino bosala kate ba papa bino basakelo ko mote boyibika mbongo bato mabonza nde bokomi ba famille riche richesse na kuto mona ngote to eko kanga bino pe ko récupérer mbongo anyos tout tobikisa bato na pasi tobikisa ba fazer puisque nzambe bakabela ka mbongo te lokwa to comprendre que nzambe ya ba chrétien azaka mobola elingo bake toko déloger ba chrétien na Congo pe na sol africain mobimba toko déloger ba protestant ba maïkariste ba hindouiste ba joviste toute forme religieuse oyaki na colonisation biso zaka ba religieux te parce que nzambe bako na biso zaka religieux te moko to loba ke ba chrétien boto mo misapi ba musulman ba otombola te moko to ba hindouisme boto mo misapi ba chrétien ba otombola te moko to loba ba joviste boto mo misapi ba protestant ba otombola te même moko to loba bato nzambe boto mo misapi chrétien omona na te musulman omona na te hindouisme omona na te maïkariste omona na te ndoki omona na te liboma omona na te mutu tukaka ngape na zaka mutu nzambe. Ça veut dire il y a moins des finalités de choses eux qui permettre de faire sa réalité nzambe na kat na biso. Donc yango to loba ke mukolo ya lelo ezali mukolo ya bendele ya elonga ya bakoko na biso pamba te misala on voulu skimbanga salaki ezali misisa oyo ya pikaki pona epesa ngana yo continuité de programme ya place yo bango bakoko na biso basukelaki mais bango bakokisaki déjà nyonso leto baike mukolo ya lelo ezali mukolo ya kosangisa babokasi ya mobu mobimba pona kokangola mobimba ya bomoto na biso to pesa déjà programme ya kebiso toza na parcours ya balie saint parce que lubwaku esika mvulusi kimbanga kendaki kolakisa bilembo ya bamfumu ya toute l'Afrique babengi yango lie saint production to ando kende za date nango na to réunir makambo nyonso te mais to ko publier yango à la longue kuna to ando ke sala losambo ya production parce que awa lubwaku eza lie saint oyo bando ko intervenir biso na temps ya sécheresse. Égypte tolobaki ezali lieu saint d'alimentation kofongola ba énergie nyonso ya batu ba indo oyo elala pongi pona tokanga mindele na maboko kuna tomema prière d'alimentation des énergies. Donc on est donc Égypte le 20 décembre awa tozoke na losambo mususu babenga ngo prière d'alimentation des énergies. Kasi Sénégal ezali lieu saint ya détermination ya continuité de programme kuna pe na Sénégal toza pe na losambo oyo biso toke na yango. Donc voilà tina yango tosangana ki moyo lelo pona tolobela mukie mambi matali bakoko na biso pona e bandoko kota biso to bwakisa sikoyo ba penser poibe oyo eutaki libanda eyaki ko envahir ngana yo pona ekomisa esprit na ngana o faible ebungisa revenir bénédiction nyonso onzamba chaki na disposition na ngana o mutu mwendo tina ngwana kimbango sikwa yekati na biso alobi bana bozana eloko osate pamba te ngana salaki nyonso me bino sikoyo bo lakisa makambu nyonso ndenge ezalaki nde eko délivrer libota na bino mobimba ezaba o bazana église kimbangiste ba comprendre que vérité ndepende yango parce que kuna ba kumisaka Yesu banzembo nzambi mpungu ba changer yango ba kotisa ba alléluia. Par exemple nzembo to yembaka kembo 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 nzambi mpungu kembo si wasolwa bakimbangiste pe ba yemba nzembo me ba changer yango ba kotisa ba alléluia na kati. Siko biso bika alléluia bakoko bayeba makambo ba alléluia te. Siko yo neni makambo bakoko na biso okosangisa yango na ba alléluia. C'est que biso to loba to yete ke poto bando kolanda ka bakimbangiste po ba pesa biso ba petite miette. Rien? Parce que ça na batu oyo
basala ba vidéo pour ko intervenir église kimbangiste, je sais que ba pesa ba on ba miette. Mais biso ce que toi na somo ba mbongo na bino na te parce que za ba bien malaki. Vrai mbongo to sande bilanga to bimisa revenu pona to créer siko bonheur na kati ya Congo parce que Congo ezali mboka ya bisengo. Congo, 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 mabela bakoko eye, Congo ya beto. Oh Congo, Congo, Congo etonda na wolo yoyo, Congo ya Congo mboka kitokwe, Congo na beto, oh mboka ya Nzambe, Congo ya beto, oh mboka Kimbangwe, Congo ya beto, oh mboka ya Nzambe, Congo ya beto. Oh Congo, Congo, Congo etonda na wolo yeye, Congo na beto. Oh Congo, Congo, Congo etonda bodisa yeye, Congo na Congo mboka ya Kimpae, Congo na beto, oh mboka ya Nzambe, Congo na beto. Oh Congo na beto, Congo ya beto, oh mboka ya Nzambe, Congo ya beto. Donc weza ngonga koyembela eteni ya mabele o Nzambe apesaki yo. So komo oyembela Jérusalem ezali trahison liboso bakoko na yo parce que batu mwindu bakomaki besclave ba chrétien bangwana basali tâtonnement bayembi Jérusalem mboka ya sika. Entre temps Jérusalem kuna ba guerre bazo wela ngona ba arabe na ba chrétien. Ba arabe balobi eza bango, ba chrétien pe balobi eza bango. Parce que bango monde mbaza na fondement histoire par rapport ya bakoko na bango mibale basali masolo ya lokuta. Biso siko to koyembela Jérusalem te ça veut dire batu tout ba congolais tout ba yembela Jérusalem baza bila kelimabe. Parce que boyembeli Congo te melelo batu bazo wela Congo mais ata moko ta wela ayembela Congo. Tomoni ba musicien Congo ba yembi yo Congo tokomi ko wela yo nanani Congo Congo mais botika hypocrisie. Ti lelo boyebi te banani yango bozo wela Congo. Liloba ya Nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotika la seko. Na kombo ya Nzakomba pona mokili mobima. Yango tobi ke mawa na bakimbangiste pamba te bakumisi kimbangu te me bakumisi Yesu. Fimbo eza na nzela na bango ezo yela bango tokotuna bango bokumisaki Yesu bon valeur ya kimbangu nani akolobela yango. Banda bo bande église kimbangiste soki boloba eke kimbangu la mboye spécial ya Nzambe mpungu. Rythme wana mutu mwindu nyonso atikali na yango 1970, 1980, 2000 na biso bato lelo elingo lobaki kimbangu alingo kotombwama na misala na kitoko asalaki. Mais lokwa bino bokote na démagogie ya kobanga fimbu ya bakolonisateur, bondimi fraude, bobangi ke baboma bino bokotisi masolo musu na masolo ya kimbangu, lelo génération ebungi elingo lobaki bozali na problème très sérieux. Il y a détournement historique de l'homme noir. Bobeti mama solo lokuta o kimbangu, tamba kangaki na mbanzangungu. Balchaki na train mais alobio avant train kende fo ba nanga baya. Bozo ba lokuta. Ngana lobaki onge ngana nazali na preuve ya mama kamnyos. Oza na tembe le ka émission ngana eto sa débat. Concernant dossier otozolobela parce que soki kimbangu bakangaki na mbanzangungu soki ya sola zaki na bana o babenga ba papa diange na to expliquer déjà que na mbanzangungu ezaki le 3 octobre 1921 journée ngo lelo to fêter na le 3 octobre 1921 papa diange na zaki na 3 ans papa dialunga na zaki na 5 ans kisokela zaki na 7 ans siko boye bisanga bino bato bozolo bakio kimbangu asengaki batindele bana ne faut wesa so message ni na solo kana bana ngo parce que soki bozo diembela na mama solo fabriqué to kolandela bino parce que masolo tout fabriqué mais le sambo bozana ngote parce que le sambo ezate to tika tembe biso nyonso to sangana ezali pona bolama mutu mwindu nyonso poso yo chete mbovani na ndenge na osko lo sambo oyo kozwangwa osa lo sambo no et correspondre était parce que lo sambo et correspondre na journée na mamakambu o elekaki malgré botie ba falsifier na procès il y a le 3 octobre 1921 ba kosi que kimbangu était arrêté en Kamba wana za lokuta démagogie bato ba Congo
Kimbangu n'était pas arrêté en Kamba. Ateyaki na Mbanza Sanda. Kimbangu ndanga uti Kinshasa le 18 mars 1921. Akina imba Mbanza Sanda. Ayaki na ba Congo na Kamba te. Ateyaki pendant 3 mois. Baye ko kangaye. Première fois baye ko lukaye le 28 mars 1921. Kimbangu abangaki parce que le gouvernement colonial eye ko lukaye. Akimaki na ba grotte. Oezaka na Mbanza Sanda. Ondela ko moluka Kimbangu amona te batu bakenda ko revese to pe ko funda ke Kimbangu to monye na ba grotte eza ba maman basala bilanga ya batu mwindi. Ba onde makena ko funda balobi ka te Kimbangu bozo luka to monye parce que ekomaki menace bazo kanga batu ko beta batu ko luka Kimbangu azawati. Kimbangu abangi akimi. Maintenant on abimaki akomaki siko na dimension mususu ke yemoko sikoyo alongoli bomo akomi ko se présenter devant ba mindele. C'est que son mutaïso Kimbangu bakangaki na ba Congo na prison Mbanza Ngungu batie na train bon na train na batiaki balinga mekenewa. Parce que Kimbangu to batie na prison ya Mbanza Ngungu batie na prison Mbanza Ngungu bapesaki na maboko ya bana o bazalaki na kanso na bata. Bana na mutu babetaki bafimbu. Bafimbu eba mabaya batia basete. Nde babeti Kimbangu wana na Mukongo. Après bapeti bwaka ye na kati ya prison batiaki na train te. Wana ezali solo ya lokuta. Yanga na lobi ake non Kimbangiste so baza prêt na débat babima tozozela bango parce que toye ko déstabiliser maele mabe nyonso oyo bo trahir mobikisi. Donc to bota mpo na bino to sala remise et reprise donc Kimbangu na ba Congo na Mbanza Ngungu batiaki na bango na ye na train te basengaki pe bana te. Soki ba ko sabino ko basengaki avana kende botindelanga bana il faut botuna bango. Bon, message tant que ba yela ki bana na ye. Message ni natikela ki bana parce que papa diange ndazaki na 3 ans abotama en 1918. Donc en 1921 le 3 octobre na date ya lelo diange avait 3 ans. Alors message monté au Kimbangu atikele po ya bandote ya biso yango akoti na démagogie. Dialunga nazaki na 5 ans. Message ni azana yango yango epese bulu yeke akomi Jésus mutu mwindu. Kisoloke le message ni azana yango. Azaki na 7 ans. Yanga sona o confirmer que na 1921 na prison Mbanza Ngungu ba famille wana ba komate eza mama mwilu eza diangende eza dialungane eza kisokele mutu mwa kenota Kimbangu na prison Mbanza Ngungu azate parce que bakangaki na batu esa batu bakangaki Kimbangiste a récompenser ba famille na bango rien du tout azwande ba famille wana na cadre ka exploitation. Pour passer la confirmation que oui, Kimbangu na 1921 zalaka boy. Pour na ba confirmer ma solo wana démagogie. Donc la famille wana y a utilisé bango lisusu comme ba possibilité oyo et ko faire croire na batu mwindo bazaki na ba doute bandi makia oui batu na bazaki na Kimbangu lokwa ba lobi boye c'est que ba lobi vérité. Donc batu tout ya 1921 ba bande ko banga mundele bandimaki démagogie. Donc biso to kopesa bango accepter to ye ko rectifier makamunyo tout oyo bochaki na kati ya masolo ya Kimbangu parce que aza mobikisi soki to étouffer histoire na ye pasi ekobakisana na biso butu pe moy ekosilaka te. Donc on a to lobeli makambo ya 1921 le 3 octobre donc ndeko tozolo bango aso kutana Kimbangiste ou bien mutu nyonso yo kutana na ye bisoko Kimbangu alobaki bayo kanga na 1921 na Mbanza Ngungu puisque ba prison ya sai na ba Congo prison munene yango na Mbanza Ngungu ba arrestation bandaki banda Mbanza Sanda ti eye na le 6 avril batumbi bandako babomi bato église Kimbangiste na prière le 6 avril te mais à ça la date wana ndenge na ye na ndenge toujours ya démagogie ta robeta masolo ya lokuta so biso atoboyi na biso masolo wana lokuta ekota biso suste parce que Kimbangu na malako na ye alobi bi ekota na misu na bino te nguya pe ya mbindo ekota na misu na bino te donc biso tokondima démagogie te ata boye na minduki botie biso liboso mitubo toyesa bino kaka Kimbangu kele mvulusi boboma biso. Comme ça, to comparer ce que force des armes na puissance au Kimbangu azaki nango parce que alongaki gouvernement colonial mais bino bolingo ndima ete. Soki ya bundaki te, c'est bino bolingo bokoma ba président. Soki ya bundaki te, c'est bolingo bokoma ba ministre. Soki ya bundaki te, c'est bolingo bokoma ba nzambe ne bowela ba titre lelo. Mais vous avez quand même une reconnaissance. Yo kianga no komi nzambe mais valeur ya Kimbangu zo la kisangote na peuple congolais. Ce que peuple congolais a bénéficié nguya Kimbangu ndenge.
alelo confusion ekoti kimbangu mususo yesu mutatindaki kimbangu mususo pigeon kimbangu mususo boye kimbangu mususo boye donc bino ne boza ba responsable ya ba désordre wana nyonso parce que bo falsifiaki histoire yango ezo créer toujours développement et démagogie mais biso to kanga falsification wana batu tout bazo beta masolo na divagation to ko traiter yango to classer sur véritable histoire kimbangu. Dans papa diangenda bama mama mwilu kisoloke dialungana botuna bato kimbangiste balakisa bino photo oyo kimbangu akangana famille na de 3 balakisa bino ka photo mama mwilu na kimbangu na bana na misato parce que papa nyonsu atoke ba voyage soko bota ezana mwasi na yo ata bobota gite fo ata na photo moko bokangana mwasi na yo bomona ke ba photo o ba osala lelo eza ba photo ya kosangisa bazwi photo mo ya kimbangu basangisa na mama mwili babimisi bango ensemble mais kimbangisa la biso vraie carte ozo prouver que kimbangu avanda na bango bomona bazana ngote mais pourquoi bozo précipiter parce que histoire na minoto yebi yango bien que na 1952 mundela yaki ko fouiller na Lubumbashi parce que kimbangu yaki ko fouiller na ba Congo parce que kimbangu était disparu en 1951. Kimbangu tanga disparaître en 1951, abandi ko bima le géant type. O ba kosibino ke o Kinshasa zandoki, bolanda ete c'était Kimbangu. Azo bima na place changère devant école Lumumba. Place batongi monument wana mulaya, ba tonga monument na ba monaki muta mulaya bima ki wana. Wana 51 mundela azo linga falsifier histoire, mais Kimbangu azo ko apparaître kokuta na bato mwindu. Pour repromettre indépendance. En 1952, Kimbangu abimi na loa. Abimeli papa Emile Zola. Abimeli papa Mayangi. Abimeli mama Mikala Mandombe na loa na 1952. Alata costume ya tissu ya coton. Aye susne lambo ya limwagi na ngote mais aye siko bango nzoto ka loko anga mais na tissu siko ya coton. Mais là tu costume ensemble avant d'aller pendant une semaine. Makamonga na ba mama Mikala yebi mama Mikala bakimangiste ba corrompaye auto kufa kala mingi ta kufi na maboka kimbangiste. Mais bon bazwa ki pour ani bazwa ki parce que azalaki parmi les 37 000 familles au bazalaki comme ba relégué. Les 37 000 familles comme ba relégué bazali batu au bazali loko ba disciple ya Kimbangu au ba ndé ko landela bosolo ya Kimbangu mundele bando kanga bango mais ba na prison à loa. Akanga na ba papa mpadi erwana to ba okanga 37 000 familles comme ba relégué ba même ba na prison lo wana kisangani papa mpadi abandé ko travailler na ba mindele ya armée du Sali azaki na titre ya lieutenant mais mission na ebandé ko tinde akende ko visiter ba prisonniers noirs au bazana ba prison différent yetanga ke na prison kisangani na loa akekuta Kimbangu kuna papa mpadi na Kimbangu bakuta na prison loa 1934 babimisi bango. Papa Mpadi Azongi asali église des Noirs en Afrique en 1939. Allélo bato église des Noirs bakomo lobo Mpadi aza deuxième sauveur. Aza deuxième sauveur te. On appelle toujours bozo détruire histoire à Kimbangu parce qu'il faut reconnaître Mpadi aza disciple à Kimbangu. À cause de la deuxième sauveur te parce que papa Mpadi to bakutana na Mbulus Kimbangu na prison à Loa devant les 37 000 familles au bazali comme ba relégué Kimbangu apesa ba mission lobi Mpadi ngana zo bima. Nazo mata na ba prison na continuité ya ko réunir bitumba nanga nyonso et sili non te mais ndenge na opesa mukongo na kende bino ba obimisa bino so bozongi Kinshasa bosangana Congo Kinshasa na Brazza na Angola boza munoko moko nzambe moko bosala kintwadi ba baite to sala église kimbangiste ba ba sa kintwadi papa Mpadi tanga ina 39 akuta toujours que esclavagisme ezo régner bamindele malamo mutu mwindu akompe na mo espace yemba mo approuver bamindele asali église des Noirs en Afrique alobi mutu mwindu pe azana lolenge na ya kosambe a contredire bamindele et babandi toujours ko menacer mais papa Mpadi abombi makambo wana ti na 1966 na 1966 ne papa Mpadi a convoqué une réunion esalamaki na yolo ezo réunion ezali po basa kintwadi papa ondazalaki avant Kima qui a changé forme avec makambo Kimbangu comme opakola ba putulu a tripoter histoire Kimbangu pour bato ala tout bazaki bato ba vérité Kimbangu mais tangu choc yaki parce que papa diangena ne mutu asala ki bango chasse le quoi ya komaki camarade ya Mobutu po ba bomaka bato a komi ko bomisa bato nyonso o ba lo ba vérité Kimbangu so lobi Kimbangu abota te ya okebisa Mobutu ke mutu na sa politique longo na pouvoir ba oya ba bomino
C'est comme ça, ba panzi et kiri wana nyons tout. Nakate kiri wana ba misu ba mwa ba kisa ba pevalong. Oye komo olobela makambo ba Jésus, ba église ndenge na ndenge. Ba misu ba mwa ba sebe église ba mbikudi. Ba misu ba sebe église ba ngunza, ba zali ba même kiri, ba za ba disciple. Parce qu'il faut pas lobela vérité qui m'a mais le quoi ba banga ifimbo colonisation, ba trahir logique ya misala nyons o kimbango salaki. Là, on a tout petit moins éclaircissement pour nous se comprendre. Parce que les gens qui sont avec l'église des Noirs, soit ni saranga yo, ni yo critique arabiso, on a critique arabino, tengala bino to ze loko moko. Mais nzamba la noirté, biso l'église des Noirs, biso da ba messager, batu musu ba bon bino wa messager na français, ba messager na ndimbola na ngoto loba ba panzi sango. Ça n'a rien à voir tout ça contre ba français te. Bah qui vote que la biso langue na bango toza droit ko utiliser on peut te foutre les gomba minerval mais toza na souci que ya biso monde za na likolo ya français non avant yo we la français il faut we la nan o ya yo et ça na valeur après do bandolo ba anglais ou bandolo ba français et ça m'a pété par rapport ya correspondance par rapport ya ba échange so na solana français so na yebi français na solamba mona français et so na yebi français te na solana lingala na yebi so na biwo interprète na ngai c'est clair. Mais ça, il faut pour vivre, il faut le français. Si on a un diplôme français, on a un bon diplôme à l'ingala, siko, boziani, pour na botia, on peut le connaître. Mais ça, de façon s'opposant à ngote, on appelle moussala, parce que africain a obligé de avoir un diplôme, il y a minokonaye pour na épaissir l'emploi. Mais non, que vous obligez à biso que vous autant de français, qu'autant à venir à demain. Balaka biso que biso génération toza à venir à demain autant ba classe mais espoir ezaka te passe na passe les lots toza dispersé les lots tozo telengana j'avais dit classe to boya ngote mais chaque bat bazana classe na bango ba ko na biso bazali na classe na bango prévenez que ba conjugaki verbe être au temps présent je suis nazali tu es ozali il est azali nous sommes Bazali, vous êtes. Bozali, ça veut dire verbe avoir au temps présent. J'ai, nazana. Tia, ozana. Ila, azana. Verbe partir, ezali na kokende. Na batanyonso. Donc so bino boza ki di ba bozo ka tseka ko ba yeba ke logo te po bino boyela biso siko ba classe na bino na bino bozo ngisa biso sima. OK makamwa ya biso to yeba na ndenge na biso tozo ya sikoyo na mundenge wana pona to chanyonso liko na mesa. Bilo ba nzambe bo mo aseko ba ko etika aseko donc moi mke otolobi to zela le 12 octobre oyo nde to koningisa mokili parce que to koloba mo makambo ebele parce que onyo su to zolo ba pona ko déraciner l'église kimbangiste aussi ça va au pouvoir parce que en plein na bango zaleka ya ko escroquer bato bambongo mais le quoi ce que to bimi na mupepape va Congo pona ko établir vérité le ko na mesa elingo lo ba ko faire reculer bango nguya oyo to na ngo ya ko so bandimi tout ba na église kimbangiste ba kolanda biso parce que to na mupepe ya PV ya Congo PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya nzambe be église nyonso ezo kangama lisanga ya bato amabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka be kuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 boko sila ndeko keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 na mabonza ndeko keba 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 mawa mingi bana ya Kongo ebongi toyeba mvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo 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 anzambi pungu kembo 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 amaweja kembo 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 amvidi mukulu kembo 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 akonga mongali kembo 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 achemaunga kembo 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 akonga mongali kembo 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 anyamolo kembo 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 amungu baba kembo 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 kembo
bana ya Kongo boya totonga Kongo ya sika na Kongo ya sika minyoko kufa ekozala te nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 abakoko kembo 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 anza komba kembo 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 amfidi mukulu kembo 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 kembo. Donc atolobi ke biso nde to esko ko établir véritable histoire kimbangu batu tuba okuta yanga bango fo kolandelaka o mutabetelo lisolo kimbangu le 3 octobre tunesiko après le 3 octobre parcours ezaki ndeni po eza continuel makambo kimbangu esuka le 3 octobre ete batu baobeta masolo na désordre fo otunaka bango o kimbangu abotamaki na 1887 bon banda siko 1887 ezalaki nde nini po aya koma kimbangu en 1921 il faut te expliquer bato bato ba comprendre que kimbangu babotaki na ba Kongo te me ba lokotaki na zamba ya manyanga epa ya papa kuyela nzazi aza muyombe na mama Louise Makesa aza munyanga yango monti lelo na ba Kongo confusion eza na makambo ya kimbangu banyanga baza na église na bango ya kimbangu balobela mate ya kimbangu na ndenge na bango babisingome pe baza na makambo na bango. Lorsque tu es rassemblé, tu peux Kimbangu, ou biso to lo baza Kimbangu kimpavita lokota ki na royaume Congo na 1706. Le 26 juin jusqu'à le 29 juin. Un jeudi. 1706. Kimbangu ande biso to lo baza Kimbangu o ba kimbangiste ya Simon en tout cas biso to reconnaître était parce que Kimbangu comme ezaki Simote Kimbangu ya Simon ezali kombo ya colonisation c'est que bato ba robenga Kimbangu Simon bazana na kati ya boumbu. Donc pona mokolo lelo to suki wana to tombo lokumu Kimbangu na ba dimension nyonso to lakisi polele ete mvuluzi Kimbangu nda zo zelangana yo to tombola ye na ngwende kibokonzi na ye pona to kangolama. Mais so to chetembe to kumisi Yesu rien ne marchera parce que au kumisi Yesu 2019 année et là mo ezo simbezate. Siko bozo ka son te bo déposer bokangami kaka na minyolo la boumbu bokova na pasi wana ti bo comprendre sika ni pasi na mnezo uta boko sundola yango mbangu pona boluka sikoyo mobikisi véritable babengi Kimbangu soki Yesu asekwaki na Golgotha boluka ka dacho asekwaki na dacho akufaki ya bino bato bozo propager bonne nouvelle wana bokenene na Golgotha boke saba lusambo kuna po bozo pouvoir ya Yesu abiso siko to komi na misala ya kosala sikoyo lo sambo na babisika bako na biso batika bilembo poto bénéficier ba pouvoir wanyo su bango basela ki misala pamba te balobaki ezali force d'alimentation ya biso ba successeur na bango ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningi kukula yami Kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama nyamega walingile mama mafuta ngovile koka makeke mama wanzile walingile bakoko ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningi kukula yami Kimpavita walingile mama koko nzinga ningi kukula yami bakoko balingile kongo ngovile koka makeke yuma yalingile kongo ningi kukula yami aila chila mwila ngovile koka makeke Kimbangu walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzapa yepo wa maweja chemaunga mbunga tobeleli yo na kombo ya mvuluzi Kimbangu omimonisa na kati na biso lolengo mimonisaki kati na bakoko na biso pona kobikisa biso liboso ya manso
Mvuluzi Kimbangu tobeleli yo na nguya Nzakomba na tina ete otondisa biso na bokasi. Na tina ete otondisa biso na bokasi oyo yo sayelaki misala. Nzambe ya bakoko na biso Nzakomba Ole Nkumu Nyamolo Ibanza. Nzambi Mpungutulenza Yambanza Velela. Tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana. Etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba. Natina ya kosikola mokili mobimba pona nyonso ezonga ya sika na lolenge Nzakomba lingela kezala. Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya Ole Nkumu Nzakomba. Oya na mupepe ya peve ya Kongo. Pona kotumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Nzambi Mpungutulenza Yambanza Velela tinda kyo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso munoko. Tobeleli yo na lokito ya bambuta za bantu. Tobeleli yo na lokito ya bambuta za bantu. Obimisa bokasi nyonso batondisaki na kati na yo pona kokata singa ya boumbu oyo eumeli tango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba. Pona kozongisela biso elike ya mobimba ya bomoto wa biso pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki. Mupepe na bino elata biso nzoto mobimba. Pona tokanga milimo nyonso ya mbindo. Tolongola maji, kindoki, pe manso oyo ezali kozongisa mokili sima. Topesi yo Mvuluzi Kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela. Pona tokutana na bakoko bwa biso. Nzambe ya bakoko na biso otindaki Mvuluzi Kimbangu pona kolongola libota oyo kati na kotelengana. Pona biyano ya mikumba na biso emona na solo. Pona tosepela na Nzakomba elongo. Lokumu na Nzambi mpungu elongo na bino bakoko bwa biso molakisama na banzela na biso nyonso na mabota na biso pe na misala na biso. Na maso obo moto na biso ekolukaka butu pe moi. Pona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya tango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku. Sanza, poso, pe mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo. Mukolo lakisaki bokasi ya Mvuluzi. Bikisa biso kati na bokono. Pe mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso tango molai. Tobeleli kombo na yo Mvuluzi Kimbangu kombo na nguya nyonso. Pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso na Nzakomba. Balola maso ya mokili ndenge olakisaki na nsilulu na yo. Na musala munene oyo bakoko bwa biso napesa ekati na yo olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobonga na esika. Olobaki yango polele ete kotondisa biso na nyonso pona tokokisa mokano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo na se ya mabele pe bipai biso. Pona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki pe ekotelengana te kasi ekokokisela biso mokano na Nzakomba. Tobeleli mupepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini Nzakomba apesaka biso mokili. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitane na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala o Nzakomba apesaki kati na bino bakoko na biso. Topesi Nzakomba matondo mingi lolenga kelaki biso bino bakoko bwa biso pona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi etumba biyema tope maji bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya bandela ya mokili bokasi ya minzoto efongola biso misu pona tomona musika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba ntina toyela kosala na kati ya mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya Nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo pona Nzakomba pe bakoko bwa biso banyoko makitango molai totondo
totondo pona biso moko bilengi ya nkoto mibale totondo. Totondo pona bayo bakoya kokoba yenda ya bisika o biso tokosukela totondo. Solo se solo pona mukolo lelo totombeli mokili mobimba ntekelamu na kombo ya Mvuluzi Kimbangu azala na biso butu pe moi akabela biso o nyonso tu ya bundelaki pona bolamu ya biso bakitani na bango. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao. Vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo. Bakaka babanzilanga Mvuluzi Kimbangu kakwizako wiza kaka kwiza sambuno fulusu. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na. Kimbangu wiza ngeyeye Mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na wiza. Kimbangu wiza ngeyeye Mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina. Kimbangu wiza ngeyeye Mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye Mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo. Nga Kimbangu oyo namona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo yo naloba. Bino bosimbango epa baindo kaka boko yo kango. Nga Kimbangu oyo namona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba. Bino bosimbango epa baindo kaka boko yo kango. Wana touti kosala losambo ya le 12 octobre. Siko tozo clôturer na losambo ya le 3 octobre oyo ezali concerné ya journée lelo. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba nzambe ya Mvuluzi Kimbangu. Tobeleli yo na bokasi ya likolo na nse pona kolongola biso katna minyololo ya boumbu eumeli tango molai. Bondeko oyo nzambi pungutulenda manza velela otongaki na bakoko bwa biso ezalaki kozongisela biso elikia ya mobimba ya manso tobungisaki. Tosengi nguya bizibeli nyonso pona toza na makasi ya kolonga momekano ezali kwa liboso. Mvuluzi Kimbangu solo nyoko maki mingi pona biso natina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso zongsela biso mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki pona toyamba nguya o nzakomba pe bino bakoko bwa biso nyonso botondisaki na kati na Mvuluzi Kimbangu. Mapamboli nyonso bolobelaki pona bolamu ya mokili mobimba pe biso bakitani na bino elata biso banso na mabota na biso na misala na biso na nzoto na biso mobimba. Pona tokangola na yango mokili mobimba pe tozongisa mokili mobimba na maboko ya nzakomba pe na maboko na bino solo. Mvuluzi Kimbangu solo lakisa bokasi ya mupepe na peve ya Kongo. Oyo ofungwelaki bizibeli manso makangamaki pona biso utambanza ngungu. Natina ya kotongela biso nzela ya bolamu ya kino sukate pona mokili mobimba. Nzambe ya bakoko na biso tobeleli yo na kombo ya likunzi ya lobiko Mvuluzi Kimbangu mimoni sakati na biso pona tolata mobimba ya mobikisi na biso Mvuluzi Kimbangu pona tolata makasi ya kokanga bazabolo nyonso. Lelo ezali mukolo oyo bino bakoko bwa biso bopesaki biso nzela ya koyamba bokasi na nzakomba pona tosala na yango misala ndenge na ndenge pona lobiko ya mokili mobimba. Maele oyo bolobaki pona eleko na biso pe bwanya esopanela biso lokola mbula o likolo pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu. Topesi bino banso bakoko bwa biso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kofongola biso misu
pona toyeba mokili mobimba. Bolakisa bokasi na bino liboso ya baza bolo nyonso bazali kolengela pona kosala biso mabe. Bolobaki yango pelele ete bokoza na biso elongo tango nyonso butu pe moi pona kosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso sima tango molai. Lokumu na bakoko elongo na mvulusi kimbangu pe na nzakomba pamba te bangonde babandaki na yambo biso toyingela na mokili o kombo na bino elongo na nzakomba ekumisa mapeto tomboli yango likolo na nyonso bozongisela biso bolamu ya misala nyonso o bolukaki na kombo na biso bakitaye na bino na tina ete biso pe tolata bokasi ya kolengela bolamu ya bai oyo bakoyingela na sima na biso pona kotombola misala na bino ekende liboso kino suka te pamba te bolobaki ete lokwa nzakomba yeki kati na bino moi lelo yeki kati na biso bilenge tobotami pona kolakisa polele bosembo o botambolaki nango na nzakomba pe nguya nyonso watonse kati na bino so tososoli yango nde mobimba ya bomoto na biso ekosimba bolamu ya bomoto o nzambe aponguteli ndamba nzabelela atindelaki biso kati na mokili pe moko na moko akosepela na nzambe elongo etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya Mungu wa mapendo oboyi bakoko na biso fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu. Do pona mokolo lelo tosuki wana nzakomba za na biso elongo to proclamer kala mingi te tozali na fête ya fin de l'année na calendrier na biso ba bantu et to ko lancer pe le sambo ya le 24 décembre to bengi le sambo ya récite après to clôturer année oyo parce que année wana ezoyande to kosaje ko ba continuer ya ko remplir certaines tâches o ezana no vide pona to conclure to peto réunir mobimba ya histoire de l'homme noir et ba analogique na yango pona to sunga libota na biso ezape na mode de vie ya ligne de conduite ya makambo oyo esengeli landaka pona tobukaka mbuma ya babola mwana nyonso etikala sebongo kombo la nzakomba ekumisama na mabota nyonso nteke malamu na bakoko nyonso totondi pona nzakomba pe bakoko na biso pe biso mo bilengi akoto mibale elongo na bakitaye na biso sebongo na bongo kino suka te pona mokili mobimba totondo nteke malamu na kombo ya nzakomba.